Président Félix Tshisekedi ya lobi na likita liambala tukumitano ina mibale ya conseil ya makoki ya bomoto ya ONU ete bokubi ya bitumba na este bokoki kotia na likama misala ya maponami atakumbula matari elingi ete esala malamu asengi pe ete ONU esilisa misala ya bondimi ya boyokani ya molongo ya kobatela basi na monyokoli. Emmanuel Macron alobi ete bitumba na RDC bisengeli bizala te bitumba bibusanama. Mokonzi ya France apesaki lobi nzela ya politiki ya sika ya ikolo na ye na Afrika ya mbona mobembo wa kosala na bikolo minei ya kontinent eye. ONU etelemisi mpepo inso ya lisungi na monele ya ekolo Congo Demokratika sima na pakapaka moko ezalaki kosala pona pam kobetama masasi pene na Goma. Basali ya pakapaka pe basali mibembo zomi baye bazalaki na kati na nzela ya kokende na Walikale bakitaki malamu bango banso.